yozo kota na balave na komba ya na biso Roger na ebisio ko zo ko fatosi to landelio partout au moins na poto bazo kanga bandeko na yo bakoboma yo ozo publier ba fali bakufa ba nyonso bakufa. Je suis en danger. Il faut na saisir justice na kota na presse na lobanga na muta TV na bisaki ma sœur ndelo koti oyebite. Fidèles internautes, bonjour. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir à travers ce nouveau série d'émissions. Donc, je pour vous aujourd'hui Saint-Pierre-Roger Bossekota, qui est justement le président du syndicat des artistes plasticiens. Donc, c'est avec ce grand monsieur de la culture que nous allons justement essayer de partager cette émission d'aujourd'hui. Il est à la fois président de l'Umico, non, il est à la fois communicateur à l'Umico et artiste musicien. Saint-Pierre-Roger Bossekota. Donc nous ne savons justement démarrer cette émission sans pour autant vous proposer la page plébiscitaire de Picture. Mamonambwa mafila kumbundu Sifa Travels agence ya solo bamemeli biso na Kisasa moninga esika wapi bateka kabiye na réduction obele na Sifa Travels. Sifa Travels eli biso promotion ya babiye esika nyoso yo zwami yeba ki agence ezabwe moko Sifa Travels. Pour tout contact bota la numéro ezali affiché au bas de vos écrans. Boya ebele parce que tozana promotion ya babiye yo okokaka ko kende ko somba billet tozana vente en ligne to faciliter binotage parce que musala na biso yango wana. L'agence Sifa Travels nous propose des billets à des prix hors concurrents. Hâtez-vous car la promotion est limitée. Pour tout contact, ne vous inquiétez pas. Regardez le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Avec Sifa Travels, la vie en mieux. Pomme funèbre, la servante du Seigneur. Pomme funèbre, Ozako proposé bakinois. Cercueil ya solo en provenance de Poutouville. Asuki wanate. Corbière ya kafu. Asuki wanate. Asala libino lisusu. Izini ya montage ya cercueil awana Kisasa. Ya boyebozi wapie. Bongo pona communication. Botala yango na ba numéro ezali affiché au bas de vos écrans. Avec Gilles de Makengo, qui mien na obsèque na bino, vous aurez des obsèques de qualité. Ok, nous sommes déjà de retour sur ces plateaux. Donc pour tous ceux-là qui veulent avoir des billets à des prix justement abordables, profitez de la promotion de la maison Sifa Travels. Je vous rassure que vous y trouverez des billets à des prix justement abordables. Pour Nabino tout, ou alors Bozana Mawa, parce que Bobungisi Ndeko, Ozala na poto, Ozala na Kisasa, maison Abiso Yangwana, maison la servante. En tout cas, beaucoup de cercueil Yakitoko, cercueil où il salemi na poto, cercueil de qualité. En tout cas, je vous rassure que chez la servante, Borozoa, service de qualité à travers Bob Sek Nabino. Et Zabongo, service Yamwana Mboka, Gilles Damakengo, Nde Amemeli Bino, maison la servante, pompe funèbre, ya solo Nakati, ya ville, province, ya Kinshasa. Asuki Wanate, a Zako exporté cercueil na quantité moko vraiment considérable. C'est pourquoi Bomoni usine wana, en fait une petite usine je dirais entre guillemets, Bomoni dépôt wana et Sikawapi, bazali ko monter justement cercueil po nakoluka lolengenini ya ko servir kinois en tout cas déficit ezalate na ngonga nyonso oyo Congolais a se présenter pour nakoluka cercueil ya qualité justement à contacter maison
la servante à travers le numéro où ils ont véhiculé à comprendre que service de qualité et puis la population est à la calme parce que na ngonganyo sokoya à cause de la servie. Saint-Pierre Roger Bosekota, bonjour. Bonjour Bandekotou, internaute, il y a Chetli et JC Nayomoko Soumani. Bonjour. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir sur ces plateaux parce que aux Amoko, il y a Bakambia Culture. Casquette Mounen Nzamba Pesayo, il y a Kozala président, il y a syndicat justement, il y a artiste plasticien. Pourquoi Koponayo pose à la, je dirais, Motoyambo Bache, na Sima Yakole la Nabango. Portage choix, on a le colonna au merci, c'est une bonne question. Donc ils ont été battus par Vandi Babité, tout tient et bongoté. Tu as un problème, mon cousin qui n'a biso, tu es bis, sonné qu'ils sont en liquidation. Et des bandaki quoi, sonné qu'ils sont en liquidation. Et Nayango, bandekota, on a commis, moi j'aime être au service des autres. Donc on a une bandeko bazara bien. Batabon peut bazalara. Batoba n'ingaba mon bandeko bazara bien, notamment. Na saluer ta bongo ndé na mon fonctionnement ya ndeko nga fali pour donc ali bato linga ba mon abaninga yazolia ba bazolia donc naé ba footinga mo ba droit nga na ndenge kota musique parce que je fais la peinture, je suis aussi dans la musique et étant ba footinga na remarqué que oh ba plasticien ce ko bazatende et là j'ai eu l'idée d'appeler mes amis plasticiens tant toyé poto foutama to moya et na RTNC na 13e niveau. Et ça, il y a nombre d'artistes plasticiens, l'amour qui va être belé. Je profite de les saluer. Il y a ACAP avec la présidente Juma Yoari, belé, Vice Chamala, CGAI Jos, Mokutu, secrétaire Nabiso, Mikolo, un peu dans repos, Diavova, Modik, Severin, Lostar, qui m'a belé. Obamona qui non, les Kambo Biso, to yato Kotango, pour tous les droits Nabiso. Les comme ça là bon na démarche on a ça là qui les to kabwana poursuite et qui n'amte n'habiter to kabwana bon te to ça peu groupe pour la revendication de là où est partie l'idée nazo initiative ou un syndicat et j'ai été accepté par Bandeko par rapport à combat na banda kala j'aime pas l'injustice des idées à syndiquer banda. Justement, en fait, on a approché un artiste plasticien, on a aimé à travers structure Nabino, mais c'est pas ça le débat. Saint-Pierre Roger, Tozana Yoawa, Ozali, Moko Yaba communicateur, Bongo P à Umiko. Voilà, vous avez mis balé, Yona, Ndekona. Golf Dikando, Elunga Feti, la Mande. Feti, justement. Mikolo, Azo, Ebsaginga Fonabenga, grâce à Yi. Ah oui, grâce à eux, parce qu'il y a tout ça featuring Morobo et Mikolo, on a coulé tout Jean Goubal, je salue. Zaki Toko Makasi, na Sengibana qui s'est balandango, Assisi Mamoutou, clip Kalate Zobima, Awa. Donc, grâce à eux, ils ont, comme on a eu, on a préféré bien on a biso Fali Bongo. Grâce à eux. Maman, il peut nous le fumbo, on a poto le belango, même à Trisha, grâce à eux. Donc, grâce à même Sampayo. Donc, grâce à eux, par rapport à Makambo, on est qu'on a biso à Nazosala. En deux mots, santé à Imiko, Saint-Pierre Roger Bosekota. Deux mots, hein, parce que Imiko c'est bon, ça porte bien, mais tout ça, moi, crise, il fallait moi l'Assemblée générale, les Ala, Makambo, mais Imiko Zali Nango, notamment à Campé Zali, l'association d'artistes, la communicateur, il y a Imiko, Nana Golf, et je salue le président Dieu Salim Batouzala qui n'a une inauguration. Autozaki invitation, il y a Yémé avec beaucoup de respect, Fachi Béton, Oyo Apesa Biso invitation, Biso artiste et te féliciter na initiative pour te une place à Malongate, il y a prestaka, il y a salara makambo, tout ça qui et puis tout ça qui chance au vendre dans mon consommation mboka pendant 1 heure du temps, na kata salle wana ya monene ya 2000 places, total il va film, total il va spectacle naïe, simplicité bon ya monde biso to betele maboko ba culturel encore beaucoup de respect. Institut national des arts. Ils ont na katua. Ils ont na maboko na bino ba artiste ou bien ndengeni. Te ba kombo muto au diriger Ebima. Ebima. Mais il faut les vieux baloufou. Déjà tout monde qui na pembeni ya mokonzi. Ane otambola bani donc to na ser na biso
Marie-Laure, Azapé Moutamakasi, la culture, Azawana. Donc, je crois que Mambo est bien. Bateau, déjà, tout le monde, tout le monde qui officiellement, mais tout le monde est là. Et ça bien, pour mes accords, que Bayoka Bisso. Bako, Tiabino Bo diriger, mais il faut Boyoka base. So Boyoki base, et vous allez bien. Tu peux ça idée quoi. Et ben, na Kassavou, Bobo, c'est là parce que le quoi, on est salami na Katia commune à Bisso. Donc, Bisso, ban na Kassanet, siège dans les Arawana. Donc, notamment, photos à la peine à Kati, pour ça, mina mabélé na Bisso. Centre wana culture africain, ils ont la Katia mabélé na Bisso. Donc, bana Kassavou, peut faut baza na Kati basala. Pour to yebini, to pesa un plus pour mon kondia CP. Merci, boyebi nini ça un plus pour mon kondi ACP là. Mais lelo Saint-Roger Bosekota na Kosepela to kota déjà na vu il y a sujet na biso ya lelo. Donc Saint-Roger Bosekota benga kinga lelo na tongo. Oui. Oui, bisinga koza menacé, il paraîtrait très menacé. Il y a une dame dont je ne Ah, monsieur, et une dame. Une dame. Bon, moi je commence par la dame. Très bien. Il y a une dame oyo azo dérangé à travers le réseau social, azo tindelo ba voice, moko menaçant. Mais quand on expliquer biso la petite histoire, c'est quoi au fait? Qu'est-ce qui dérange? Merci. Merci na bande kotou balandara biso na chaîne oyo. Et je salue ma sœur Nana Bodouga et Bof na biso. Edi Badiatou là. Mouvement encadrement est bien à servir. Oh, Egla Otobenga est le directeur le plus strict. Voilà, et mon anara na bizalil nae. Donc voilà. Na vai nanga lobby, na la muki na moni message moko boye na pareil nanga na téléchargeant ngo na moni un monsieur azo s'attaquer na ngai. Komba monsieur ngo azalaka na poto Roger les combattants. Na yebi ete yaki mbali boso na mona yepe na nini na pareil nanga. Asali ba menace ya mort. Voilà yo ozo yewana ozo mona. Yo to sito yebi yo to identifier yo kota na ba live nanga et tout ozo kufa ozo kota na sama bele to sito identifier bo. Na miko benga ye ayambite. Miko benga ayambite na tiki na ba 18h, c'était hier. Na moni il y a une dame a komelinga bi bonsoir boni. Oza bien deni ozo mona na te. Belle nana donc marque piège quand était ah sera qui toka marco yewana sera qui toka boev mafuna benge to zoka rendez-vous na bia obaje ngana mpulumba na la aigle donc na pumboka na tiki to solité na fiango lobby lelo lesko na tongo na monisco ba message o na tindeli bino bandeko bana Congo bana Kisasa na mboka oto yali na ministre munene son excellence Constant Mutamba oazo landela penda makambo ekota na lima tala makambo ezo sala na mboka na yo boye moko ya bana ya mboka oyo azana menace ya mort ba otia ba voice bana Kisasa bana Afrika bana Europe ya Asie États-Unis na beleli bino tuboyo ka ndenge ngande ko na bino Saint-Roger na zana danger na maloba ndeko mwasi oyo. Donc boyo kayango et puis boka moi na ebité za complot eza batu oyo ba enlevaka batu basala batu mabe avant ba internaute ba yoka justement ba voice tolingana toyoka yo moko koloba bato oyo mibale otangi monsieur Roger oyo afandi na mikili ya poto na ndeko na ya mwasi bazo reprocher yo nini au fait na réclamation na bango zali ngai na kota na kota na ba live na bango na kota na ba live na bango na longoli chapeau pour mona nga bien pour ça été que non na zo bomba face na nga na chapeau ta mes lunettes pesa masque bon na longoli susu na longoli susu pona mi mona na bien pour ba moni ala ta ki lunettes na mona na bien ba comparer nga na habiter so na nana ngo wana oyo aza lokola ngai donc bandeko wana ba binanga na kota na ba live na bango en direct. Et na taka quand même ye fi wana obachaki na bimisa ye keno aza maladi boke bana ye Roger wana parenga na lobela fali mabe babilu ko bongo mambo bele ya mabe oyo nga na mutu na makolo na so miye bate na otu na bino banani bo uti wapi
nautaki kozala dernièrement enlevé pa na ngai nakota bakanganga après concert navandi na bafanatique tozosola kareye bazwi ngai na cadre la police nake kosegisifie na monore batortire ngai je sais pas suite ya makambango e bapromotion ya basokoda imiko beni eza nini nazo comprendre te parce que je suis en train arrestation na yo et yaki justement après intervention na yo na monsieur monsieur Kiamongana auto salaki na plateau justement voilà donc est-ce que tu penses que ça suite logique ya ba non tozana kata banquette tona ba kata banquette to dénicher na makambu tezo utawapi ok donc ezaba nani ba bomba mina sima pona koluka kolezenga kutianga na kimia te na mboka nanga ona osa musala bon kulutu na biso Zakari Baba Soué aloba na biso TV za radio te je pense que to banana nous pas co-illustrer image ya ndeko Roger o azwami na poto to yokaye sima ba ndeko ba yoka pe ba voice ya ndeko ne ya mwasi poto e ba ndenge to ko évoluer justement dans cette émission. Bonsoir, ça dépend à l'air Moutoutou azozo afido à Roger les combattants. Juste pour naïb ça. Moutoumon a moni naïb je so boza pe passer oza prophète so boza na. Est-ce que oza sir ngabna na kokota bana na kokota bana na live na yo na ngene ko senga so ki pe na mata. Na Roger les combattants ngai ba ngai bazo photo na nga. Bazo photo na nga ba koma kokota na ba live abatu. Et puis mutu a vu photo na a côté na balé ba photo na yo na ochango mutu mutu a photo na nga ko côté na live na bino po finga bino bon nako côté na nga la chaîne na bino te po na ko finga no po na yebi yote oza massa na nga pete oza bende ko na nga pete to yebani te na ko côté na live no po na ko finga par rapport à quoi. Moi je suis bien éduqué na nga na biso ka ke yebaka ke eza na batu ba pirata compte TikTok na nga bazoka photo nanga po bagna okota na ba live ya batu po ba finga nga na ofinga pour un problème ni ngai na ko finga pour un problème ni donc nazana nga je pas me justifier juste pour te dire que soko moni mutu abakota ta ba bakota ba live na bilo bo lukaka bo sala ka be fort bo lukaka bo tchaka ba vidéo o tche vidéo mutazo loba soko moni mutu aye na elongi nanga bon moni mutalati elamba ba soda na beret rouge à côté de longnanga ilongona yebisa mutana kota na vidéo on comprend donc yebanga ke mutu oyo à côté na page na yo o matisa ki po bi matisa bilo boliyo ko matisa boyebi mutu te banine mutu aye o matisi mutu yebi mutu te abandi ko finga o chana mutu nanga pourquoi bon nazape la moni beti na pena se justifier mais na salika vidéo pour comprendre. Merci. Ozata na soni te omande ozana ozokufa. Yo zokota na balave na komba ya na biso Roger. Na ebisio ko ozokufa to sito landelio partout. Omani na poto bazokanga bandeko na yo bakoboma yo. Yo zokota ba live na kombo ya Roger na compte na ye o pirate compte na zelo komona makam na yo. Zelo zomona makam na yo. Zela façon to kundio tina mai to sito saleli o ceremony zela o kufara la te zela ndenge ozokota ba live ozofinga bato na kombo ya Roger ozokufa ozo publier ba fali ba kufa ba nyonso ba kufa po ye azo ba problème yo zelo omona ndenge makambo ezosalemela sentiment wana ezokosa donc oyebani foto na eza tina mai foto na eza tina bachef coutumier nyonso ya mboka na biso zela kaka yo ndoki nyama ozokota ba live na komba ya Roger ozokota ba live banquette na yo eza makasi penza banquette eza makasi to sito yebi pa na bino to sito yebi adresse na bino ya awa ya Kinshasa awa to sito yebi zelo mona mabtosa na famille na zela Roger eza kombo ya grand frère nanga o pirate compte na TikTok ozozo bato bakufa fali ya kufi ozozo bato oyo kingani ya kufi ozo publier bango na kombo na ye ozo publier vidéo na otie photo na ye papa kaki ezo betela yo soki osilisaki année 2024 si tokomana ata na janvier okomona mambo esalema na kombo ya Roger okomona mambo esalema yo omonaka te ndenge azana omonaka te ndenge azana famille oyo ya kin awa ese eyebani
toza na kati au moins famille na yo ochepe famille na danger vaut mieux supprimer compte wana elungwa nango supprimer ngo ke otiki yango bongo ozosala makambo ozosala wana yo oyebi ke oso otia elongi na nga pe onga naza na sida nazosida naza na VH bokeba na ye yo osala na bato lelo nazwi yo ti nabenga ya roger mabi ya roger pourkoi osala nga makambo ya bongo zoka eza yo ndoki nyama ndoki sata maseki zela toza nayo zela tosi tokondio déjà tosi tozwi bamaki tosi tozwi batonga tochubi yo zela omona papa ye nayebi so justice luka justice nga naza prêtre place nyonso oyebisanga na oya place nyonso oyebisanga mpenza na oya nayebi soki luka justice nga nazozela yo sakane tosi tochubi yo batonga ndenge oza wana zela omona ya yo koma bato nyonso oyo bazwi bafoto na bango bafishe te bazwi kaka ya yo bafishe na compte ya nani na kombo ya nani tozwi nimero na ope wapi po yebake mokili eza moke naya te naya te so babenga na oya naboya koya oza ta na soni te omwa ndenge oza na ozokufa yo ozokota na balave na kombo ya na biso Roger nayebi soki ozokufa. Nous sommes de retour sur ce plateau. Saint-Pierre Roger Bosekota, Bissonioso, je crois, Tolandi, la déclaration, il y a Madame Oyo. Gisèle Loussa. Comment on a Madame Gisèle Loussa. Est-ce que vous êtes sûr que Ezali Mona Mwasio, parce que ça c'est une publication, est-ce que vous êtes sûr que ça a propos ya Mona Mwasio? Merci. Sûr par rapport à numéro 1 attend dans Sobinga Yemtazo Yamba et na profil les aïe. On comprend. Entre deux camps, Banani Basali joindre Muninga, en fait, Banani Babandi démarche à Solana Muninga. Bangonde bandi na Roger les combattants ou à poto. Justement à saisir les Kinaye. Ayo benga les Kinaye ou à tenta kinga lobby na enlèvement. Ouais. Netika kenoto lingana ko. Iti andeni koza bien tout ça za Picasso mona tenit kanga na rosopana bientôt yé de tout monde a poyé ka bêtement comprend été kirimo bekangio donc bandaki na ba message oyo ndeko wana lingi bomona na lisusu non donc ben d'abord on a Roger les combattants on a poto et puis na bengi batanga poto bien ba yebié que non voilà ba yebié on a ba litu on a ba combattant tout ça. Sans frère, mais il y a un baliboson à mon aïe. Je connais d'autres, mais il y a un baliboson à mon aïe. Et quand il y a mon aïe, mbalamona ba menace wana. Na meko tante ko benga des fois et invité ndena mo na poko ser wana a obenganga pasa neti marque to kutana. Et de ce esprit ya ki to monika belle na mo ba bimi banini oyenta bo suite na ngoyeba ke baba vuzulio. Donc mon anatonga tala basali joyo boyala libanini bani. Donc na kipa qui est pété. Maintenant lelo na tonde ba voice au bana mokili mobimba boyoki. Ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, Océanie, Afrique, partout ici à Kinshasa, vous venez de suivre le propos de cette dame. Donc, je suis en danger. Il faut na saisir justice, na kota na presse, na lobanga na muta TV. Na bisaki ma sœur ndelo koti oyebite. Ngaz artiste na mboka na ngai, mutu moko bando faire père ngate nit na roza kon ndene na za bazo binga na ino signer contrat mo andule na foi na fikine. Donc na kendate parce que batmu bazo kana ngai. Et puis na ebité. Je suis bi ke bosiano ezobima. Bosiano ndenge zo ya musique bosiano. O commandé na sali single bosiano. Na kana ba biloko. Et je tiens encore à dire mon frère Fali un jour nanda kuna résidence na abise nga Saint-Pierre Roger so sai ke lo moko na yoki okuta va banana makambo yo okuta me mabandeko nga ça c'est mon frère na ta parler na bisi ser wana na bisi yezo sitenga na makambo on a ndeko na ngate justement à travers ma voice toyoki ye koloba d'ailleurs ozo publier Fali Poupa Akoufi ozo publier ba luka mbakama maloba ya lukuta likolo ya kombo ya artiste donc voilà les déclarations ya sœur na yebisi yepe na bi mo biloko zoloba
donc yo mona ka ko lo ba bongo mais il y a pas preuve na déjà na sengi on a ba menacé de mort na on a ba ngaibo ngana na besoin otindela nga ba capture nyonso oyo voix wana et ça la ba live wana na makambo wana c'est ça preuve depuis que j'ai demandé jusqu'à maintenant na no yete alors le quoi yete nga fona banda be mission pour na ko ba nous el sabinoté mokili mumba fo ba que je suis en danger na batumo na yebité babimika boye et puis na meke solo la na tango ote oza mutalukuta to ko négocier na muyibité na mutalukuta te yo mutozo salango ah bon alors là je suis en danger plainte na ngezo kota lobby et pas un ministre de la justice quand comme moi na mibale na déposé l'Interpol pour na ndekoroger wana na déposé moi je suis pas un zoba morobo j'ai pris le temps à étudier mes parents m'ont bien encadré donc na kenda na ba droit ni so na ko injurier binoté et na ko menacer bino ba monnaie bo salingate mais na epsi bango na bi faut tout ça dans justice bo bangate ba entendre biso ba zo appareil na na salelaka ba kota mambo ba live ba makambo wana tout dans na route et na zo cité toujours comment de qu'on fallait c'est un Roger on a ba 2014 on a yabi moni monde aleluzo ke moni vitesse makambo au salelo nga sola na nga na yi absinga mon frère degré na ma musique en boko likolo ça c'est les paroles de Fali pour comprendre donc avec une vitesse internet à danger mais quand Fali ngo yozo bois qui la belouge ah mais tikokota madame wana lobi tikokota ba dossier kasi yozo mutamayele kendo talat ba pesa ba preuve yate na mikolo mona mazo tanda ba liste batu boy kebo mono du 5 ans yuzo tanga ba komone ngwana wana ndeko na ngai et pas yebi place aux abi amamba lukuta ba jino lia ko wana ba télé place baza ba imani ba yebi ke lukuta ba comprendre que on ndeko Fali yo mistano Saint Roger Bosekota dans la caméra monsieur Roger Zanapoto monsieur Roger ndazo accusé justement pour la conversation na vidéo ya monsieur Roger yende azo accusé que ozo falsifier justement ba compte naie sokoza na maloba ya kolobela yo kolobani en tout cas mon frère Roger ngana roya na danse na yote wana ya bongo ba jena bino boluka ba vibo matsaso ba nini mambwana kunate si je dois faire ça c'est mon bureau na ngamte o gérer ba jara mambwana et j'ai pas ça na bureau et ça la mambwana pété donc naza très concentré na ba œuvre d'art na très concentré na ba production na ndenge na za na moi centre na ngai na betsa bandeko na genre ya danse au memingate et puis apparemment yebi moto en face na été toi tu crois devant une te toucher petit monsieur Morobo je suis un responsable monsieur attention ko bandela eloko de salate même na lobby boy mais pour na garantie na ngafura l'état na sepela na maloba ndeko na kulut na baze quoi yali nga so likambo ezali ka photos à devant l'état pour qu'on ait besoin de l'oba, on peut pas se commander. Après, on a ce qu'on a raison. Pour bon on a tiki, mais na tiki mais n'engi ya zoloba. Ya le binga na kota na compte na na pirataka na finga rabatu. Bon siko na ngai na loba. Yosko a ko ba photo ezai pa ya banganga ba chef coutumier na bango bo fait alobi nganga te ba chef coutumier na bango ba za na samai ba zo tobola ba meli ba nini oza na samai yo ba ba tubio ba tonga bon s'il t'arrivait malheur okoloba nini na déjà ndeto za batu to kufa un jour biso batu mais na jara ndengwana te jara bongo na itali kutunga te na bisa kisera on na bisi en tout cas salango ndingo po bi ba kakeke beta tike beta nango mais Québec au bête zongeli pour cela ozo take au kimbangu ndozo take je me reproche de rien dans naza très calme très posé serein na ebe loroté na mamutu bino boloba na faire expliquer malebela zo comprendre et moment na bani la presse parce que bazo résister toujours na position na bango je sais pas bazo cacher nini eza nini alors vous mettez l'état à entendre biso même na niveau poto ba ozo ite désiré soaller na Toronto zola na makambo ozo comprendre nga donc makambo eza ba yepi na piste ya mutu o abunda na cage donc dans buto na cage ba mission tout ya Congo ko banda na ba papa personnel papa na nga tabulé ayebi ko na petit na Saint Roger ayoka nga na mamba bongote ba vie bombenga oyi côté na bandi vie wendo kolosoy vie lutumba vie verkis bon bat nazala na bango avana bandukita
toyena ba Weranson papa chéri Kofi Olomide botoye ba vie wana na ba master na ba petit na biso ba lelo ba yebi ke mutu wana mamba lo beza été. Alors comment on salir ngai na niveau ya boye na ebité pour bosiano ezobima. Donc générique wana ezoya donc single ya kimongo oezoya yango na ebité muteluka mambo. Koyoka ba générique koyoka ma message yango est un peu frustrant, hein? Donc communauté na biso o ezwami na poto okoloba na bango nini derrière ba déclaration ya monsieur Roger. En tout cas na bande ko na biso belé a mayele ba na poto parce que Jimmy Lafleur na die dongani nde bepsinga na tuno na poser question. Jimmy Lafleur na Canada, hein? Na Canada. Tous les bateaux à Montréal na Canada, Saint-Pierre Roger na salué bino alinga bino kitoko mboko ma lili na banga ngofo. Oloba isunde konani na die dongani na pesi mbote mingi baba tamayele bo analyser ndenge nazoloba bo comprendre so moto anazo conseiller bana taka na ndiminga mona ya déjà boy et puis na dupe na bimisibilo autour et na ozela bango ba pesanga ba preuve oyo ezalaka na ba live wana ba comparer ba voix ngo ya na ba voix kuna balobaka et voilà ba yokanga et puis ba yoka wana sur la même personne. Ce qui devait se faire d'abord en avant, c'est ça. Va vérifier. Et puis, si on va voir ce qu'on va dire, bon, j'en ai autour. Une photo, on va capturer, on va bimisi. Mais c'est grave. Banana, on va parler, banga, et comme nini. Nan affaire na mutute, na vivre na mboka, na respecter mi beko mboka. En tant qu'un culturel, na souci, na secteur, na bisa culture, ma mboka ndali bosso. Boye, ba maintenant ça boye. Donc, au commando pe na ba nord, negonanga yo tuzo benga mikolo yo. Solution en tout. Grâce à on a grâce à à Golfe du Kando. Réponse exacte. Nous n'avons pas combat au pied. Réponse exacte. Donc, nous avons osé là dans questionnaire. Est-ce qu'on a voyagé? Est-ce que Yesu Azuma a exact? Réponse exacte. Quand on a Golfe du Kando, grâce à eux, Saint-Pierre Roger a réponse exacte. Oh, nyoso, pas surnom ya aigle ga famille. Pas questionnement. Papa, ngana ko on a ndeko na ngai. Ok? Nenga la kana bi kana fait. Et baluka pe na tête muto. Donc makambo auto senga na bandeko tu ba na poto, bo benga ndeko Roger. Kombata bo biso taper ma be makasi. Un intellectuel comme on a e bongo, mutaza mayele ako raisonnera bongo te. Ser na ngai koyaka mbala moko bongo te tala sikoyo ngana fo ba entendre biso ba checker appareil na yo pour ba voice no se panzani to moya okanga ngo za sute ngai yo na biminga mutu na sala ba makambo na kata compte ya grand frère na Roger ngai yo na mibimisi limoso ya presse na besoin ya justice na kotisi ba entendre ngai na bino bata la vérité za pipo bokende ke non na sa mai bozoto bolanga ba mbeli ba chef coutumier et ça sans effet au nom de Jésus et au nom de Kimbangu mututo kokufa na jour oyo ngai so na sali bino mabe ezo mais soki bino mbolu ke la mabe ebeta bino wana ya fort et ba ancêtre na nga ba oyoka ba fotama zoyoka mama yo wazoyoka ba ancêtre na nga wana ba oyoka ke bo toucher makila oya bino te na makamutu yo zo photo na ngo no chona sa mai ok nous tchamo na samai donc disque na ngeli ngebima mikolo yo kaka aboy bosiano pecha wilo ayembi kitoko ngana e bozwango donc batba yo ka te danger ngai zalaka suna bima ilo bina serwa suna sala ka erreur obimana sero mama na ngai po mo na tongo chomo balongo la système wana ngai ratete parce que la kit na piège na ngana ya po bazonga en tant que polika kwa mukolo. Lelo Ozape un officiel je dirais casquette Ozanango ya président ya syndicat ya artiste eza casquette Mukete yango pende sala ki ke lobby ozala invité na inauguration ya c'était institut avant-hier l'Institut national des arts na musée eza le samedi nini lisusu eza wana par Institut national des arts. Bon, ça m'a activité belé. On a eu belé ça. On a terrain ba basket, ba nini moi belé. J'ai la peine à salle de spectacle. Mais na bino souka, salle total qui ba spectacle mon konzamboka. Et là qui a 2000 places. Oh là là. Na bina yo eza danger. Eza danger.
le podium avec lumière bon lelo toza pena wana te na lobi justement ozala qui invité na milulu wana par rapport à casquette na yo ya président ya ba artiste ya syndicat ya ba artiste plasticien lelo ko loba na gouvernement nini to na bakonzi ya mboka nini face ya menace oyo oti kokutana nango po tokomi déjà kokende kochite na émission na biso ya lelo. Merci Ndeko Jussi Assoumani, avec beaucoup de respect, on s'adresse à bakonzi ya mboka que bande qu'on a biso batali ko réglementer makambo tali ba chaîne oyoboy. En tout cas, ba me ko tia sous 4 parce que via bato mis en danger. Hein? Donc ba système ro pirater on est commis moi trop et fréquent. En tout cas, bah ça la moins attention côté on a parce que mutumsu ba ko enlever innocemment ba bomi opé sans vérification sans ni ba baré yo tani mamba boy. Ba ko baré ngapinda pamba. Na batumo ba créer ba histoire montée et ba kutani et puis tani ba teso jomo baza pembeni wana ba leche wana ana ba barbe izo pesa netinga nazo ba teso bazo boulende mutango alors nazo bati donc là on a resenga nabi que justice ali et puis justice na biso tamola bien mikolo je cite encore musala mala mozo sala ma epa ya excellence mutamba nazo kota plainte tanga déjà c'est koti lelo lobby na rotika mususu na ba place esengeli nga vi na ngai ko zala en danger te na circuler librement na kata mboka na na buki mibe kwa mboka te na bebisi eloko te na fingi mutu te na lobi mabe ya mutu te na koti pe na vie privée ya mutu te donc le roi na sali yango te bato ba tienga en danger j'ai le droit de me défendre donc o etali ba menace banini na habité mais soki likamo e komelinga boye et d'ailleurs moi si wana nande koroji wana pour na cadre pe ba ko créer toujours pe boule ka que non rien tous on dit maté alors le quoi besoin ngati to ke ngala biso to na l'état batamayele bazali ba kota na ba pareil na biso batala sirellement ba yoka voir on esaka ba live wana eskizanga parce qu'on parle de Roger je sais pas si c'est moi c'est Saint-Pierre Roger na passeport na ngeza Pierre Roger eza Roger a pambaté mais bino no yebisa bino ezanga te besoin insister que ezanga eza problème nana ngo za sima na bino Nana Ngoza Nassimanabino, big dédicace à toi, ingénieur Fabrice Kalonji, INI Compex, je n'oublie pas également ingénieur Rigen Pembele, donc voilà de la part de Douglas Picture. Saint-Pierre Roger Bosekota, un opus en vue, Bossiano, Bossiano, hein? Bossiano. Il a qui signe? Bolimoka, tout yambana, tout sepela, tout sangana. Depuis Fali pour payer biso 207 millions sur beaucoup mika. Bozama be. Oh. Mamni ozolo bana classe ou batrisha. Bate belé bazola diplôme batrisha. Mamni jisozolo. Elo ekangi mukili ndengwana. Ngape na mongo. Ana mongo na ana mongo mabeza. Nzamba sali mokili tolinga na mibale bandeko. Tokomono kongube kangamana kati ya mbozo moko nzambe kele bolingo Boziano ye Boziano mpona nini toko inana on a retrouvé nini mbabongisa libala mokile ena zukate yala na bonane yala na Saint-Valentin bongisa libala bomengo ina kati ya nzoto amwazi sengana evungulazi yo Boziano ye. Vous comprenez? Deux fois moko na retrouvé la carte opus wana. Il s'agit de Saint-Pierre Roger Bosekota Eki. Et Awilo petit nanga mon bois abeta mikolo pananga Awilo musique petit moi petit on pinda outil dans la tinga matike bazuet na boende aye pour degré li famille il fallait na mutao tabu je salue mon frère René Loko. Mais na petit mot boy Awilo petit arabe à côté on somo anini mba bongisa libala mokile ina sukate e ala na bonane e ala na Saint-Valentin mungiza lima bomengo ina kati ya mwazi sengana evungulazi yo Bossiano ye ezobima mikolo ndeko Roger sebi misomba totika mambwana te Bossiano ndeske zobinisa biso ava ba fete sango ba kinwa kan oh
Le 24. Non, c'est confirmé, sorti officiel. Le 24, la plateforme et tout, quoi. Voilà mon photo solo. Ah, bah, toi, là, ça maille. Eh, nga baleine. Bon, on a dit que tu as temps, on a pour justement tout solo la Bossiano. Mais Félix Oisé, quoi, au Tagui Bongo, presté à Paris, justement le 14 décembre. Impression à eux. Monstre. Concert à Félix Oisé. Monstre. Félicitations, mon vieux. On vient dans l'idéologie à topé marabnato développer pas tout bazar te biso dekak. Donc idéologie qui joue on y sango so bandi kilta zela te mais c'est tonda. Donc yaki tanga bandi bat ba okota kaka bat ba okota. Et puis gâteau koti yande ko ngai et ça est sous les grave. Mamboleki qui toko musali yaki qui toko mon vieux Félix Oisé quoi. Donc félicitations on le baka yangwana. Est-ce que vieux pina ou die pina est-ce que vraiment mais baté so bakena petit nanga mo drummer bonne Paris réussi batu nyonso e bazala ki invité to bazala ki ba invité à Félix Oisé quoi batu tout bazana minute on a Paris ba musicien nyonso o bazala ki na kata liste ya voyage wana na ngongo bango tout bakenda à Paris oui quand ngam na kende nkamba na yaki na habité skoto habité tozo zera ba visa ndeka to bunda. Fidèle ami, donc c'était Saint-Roger pour ses quotas. La sanité na niveau à Paris, Chana Moseka, Bouché Abedi na Lille. Je vois comme ça Sendou Saïdi à Paris. Je n'oublie pas Maître Benji Simba Bango, Benji Saïdi, Baron Saïdi, Yoyebi, Paléoné aussi là, et aux Alapé Histoire. Un garçon à Kinshasa, à Tonga Palais na épée ici là. Baron Saïdi, mon ami, mon frère, mon enfant, je t'aime. Je n'oublie pas comme ça, voilà, Gigal, Antiri. Celui-là, j'ai toujours dit, c'est le vrai fan de Fally Ipupa. Il mange Fally, il vit Fally, il dort avec Fally. Parce que, Nyonso Oya Salaka, Ezalaka na ki Fally Nakati. Même moi qui vous parle, je ne suis pas plus fan que lui. Gigal, respect. Je respecte cette vision, je respecte cette façon de voir les choses. En tout cas, yo, tu es un vrai fan. Gigal, na bosanité, voilà, batutu, ou balandi, ou pelelo, to bosani bango, mami chako, je ne t'oublie pas, ya partagé à la émission nanga. Il y a une émission dans Mami Chako, donc voilà quoi. Donc, oignon sur ça les marana catalogue et talama. Mami Chako, respect à toi, Warriors, il y a solo, mon amnaser, mon gogo, il y a charisme, mon âge, au sentir soin, et puis, donc il fallait qu'on a mon Mami Chako, mon amatongue. Je ne t'oublie pas, ma soeur, et puis je vois comme ça Nember, moi si à Basile Sombodi Bele. Donc voilà, Dadi Vambi, mon ami également, donc Yoyebi, place Nyosojisa Souma Nazali, ya Vambile, il faut Yokana. Julien Koina Paris, Yoyebi, Mastanangaï. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien d'aujourd'hui. Donc 2 mots pour Saint-Roger. Pour justement cette émission, non, c'est une façon de parler, vous êtes à l'aise. Merci, merci. Chaîne Nana Bodouga Zalaka wana belle sœur na biso. Donc voilà, Edi Badiata na salué yo parce que musale zo mona na yo kenda kitoko yo moko juste Soumane réalisateur na biso. Douglas Picture mona moi mayele et respect. Donc voilà na pesi pasi mona mambote na pesi bandeko tu o bayebi Saint-Roger balinga ngai no bayinanga bakoselanga makambo bosiano ezoya anini mamilambo bobila onia la comtesse Vienguma Vielita Bembo Piranson Didi Kimboars show de star apesi ser na biso de longue jambe apesi mbote na pesi bandeko tu ya comme Mikapa Cap Gab Imiko association tout na rana bango ndeko na bino bazo menacer botelema Yves Kiamongana, la passion moté, le PCA Blaise Boula, passion salut,
aussi voilà Gaba Cap Mikap à Cap Mama Jumaywari na boki les sous donc na ebisi bande ko tout tozali awa bana Kasavubu les Kasava jeunesse Kasavubu tout batutu Odette Matuvanga Maria Banga Iget Mogam Magando Mimi Tomona Boza Ebele Tolingana fin de l'année bonne année na bino nyonso tout kimeza na mabota na bino sikabwali toye banzambe totika nzela ya satana po biso tout un jour tokokenda mais tant tokendaka toza wapi na bizaleli mabe na kokoselaka bato makambo toboni Saint-Pierre Roger 52 toujours pyramide maître en les fantômes check. Une étoile au sein du ministère de Sport, c'est donc Didier Boudimbu. Grâce à vous, justement, nous sommes qualifiés à la CAN. Voilà, tous les match à qualification à Coupe du Monde. Je sais que le col a tout de suite étoile moko na likolo ya ministère nabiso ya sport. Makamunyo Sorokende Malamu, un vrai quinois au sein du sport congolais. Déjà, ça s'annonce bien, entraîneur à Kitoko, équipe à Kitoko, et tout cela grâce à monsieur Didier Boudimbu. C'est à travers ces mots que je termine cette émission d'aujourd'hui. Donc, je vous retrouve pour bientôt, justement. Merci, ciao.